président de la République, le conseil est très important. Mais ce que na pesio tactique mo aussi silanzala. Biloko relié kota refélé. Na Nigeria zabon. Ba conteneur a biloko relia ba futa rara ba grimo ekitisi yango ya on a trace ya on a tra na bango et koti na mo félé. Yango ba Nigeria ba lia ba 12 fois, ba 15 fois. Vieto lia kati tala yonde mozali. Tala ndemo kole dina famille na bino. Yo amona poto souffrance na biso ba mona. Mais continuez comme mon amour. Agir. Agir. Matata pona ko bon ma biso doit. Pasteur Marcelo vous. Akoko sala boy. Sénateur Pompelo bende lo yamo bato batala. Pasteur akoko sala. Audi na fini ni pas comme elongi. Elongi babi avant continuer toujours qu'on discuter entre ta conservateur des milliers de personnes dans la République démocratique du Congo, soit disant que homme de Dieu, il nous a détruits, il nous a fait pécher dans l'ignorance. Ben de longia moutabo, tala o neti o walo. Matériel na terre. Il doit apprendre la sexologie. La société n'a pas prendre la sexologie. Bamboua. Et ça naturel quand la Bible dit que l'homme soit fécond. Qu'est-ce que signifie la fécondation? La fécondation de l'homme, c'est multiplier. Vous avez des œufs. Voilà ma machine à Mukomolayo. Et t'es à mes bélés. Yo lui ko apprendre batonet imbeto. Faut battre na chair na wana église. Papa Diangen avait 27 millions d'adeptes. Boyoka ya violana. Boyoka ya balamona mke. Au contraire, papa Diangen dans l'accent vraiment qu'il y a la concurrence pour la catholique. Catholique est à l'université, il n'est pas à l'université. Catholique est à l'hôpital, il n'est pas à l'hôpital. Catholique est à les morts, il n'est pas à les morts. Catholique est dans la ville où on s'arrête. Pays avait marché. Et que marché n'a pas tout, parce qu'on s'habille sur Gonzamba le Kuta, mais na Simanamo, parce que ça n'a pas qui Satan. Image à moi, sénateur Lutete. Pompelenga image voilà exemple ni to ba no sala surtout na commune à Bandal. Détruit moi na ba pecho mingi bazo le kana ba majabu wana. Et pas mai kalambai. Mais il est mauvais les petits la mai kalamba. Boyebi comment mondo eza déjà dans ma vitesse. Boyebi ba tadam ya ba pasteur Joël, ba Wallon, ba Mike Kalambai, ba Miye banani. Bozo tika batwa na bazala na kata vie de Kinshasa soit disant que ba homme de Dieu, ba kutana na président, ba kutana na ba ministre na facilité. En tout cas, baza animer l'esprit à des mon katina bango. Les nouveaux, pendant 18 ans, vous commencez le commerce à Olia et à Congolais, vous payez à maman Olive. Et vous comptez au félé, à zoter que la mine cher. Maman Olive a dit qu'elle a fait à douane. Il y a un foot à douane. On va aller dans le bata Simbara Mundoki. Il y a un foot à douane. C'est là où on va détruire ça qui paye pendant 18 ans. Si vous avez un grand frère dans le continent à pouvoir, ça là au contraire, faciliter nos frères dans l'Europe, il y a à l'aise dans le Bango, qui est dans l'aéroport, qui est vraiment à l'aise, à bien vite taxi, qui est en avion, $50. Mon tamé, avant la poste, on va me valise, mais on me met au canne valise dans la Libanda, il y a une qui s'assate, il faut payer 70 €. Oh, mais c'est you, ça là, la RVR, on me met ma valise, oh, t'es. Bon, si on a mis les valises à la Libane, il faut payer 70 €. Il y a un petit poteau. Aïe, ma cambo. Moi, je ne peux pas tout pour la bêtement taxi dans les gens là, tu prends seulement 100 € à côté à Kéhi. Mais pays marche la même moi là, t'es dans l'aéroport déjà, vous liez 450 $. À l'imazon, ma bolier. C'est ça qu'on appelle le pays des anti-valeurs. Les blancs rigolent. On a la vente dans l'aéroport, on a autant la blanc de bazong et la poteau. Ah, Nzambe na ngai.
Au monde qui a l'aise sans dérangement, en sorte sans dérangement. Frontière pour la mission noire, à Tazamwana qui sasa, neti fois les gars na aner, neti au photo na yeza na makuna. Oh. Beaucoup compliqué na rapport. Soka zongi ayate, bobenga na rabato systématiquement. Pour payer un petit galère. Grand frère Tilo, moi ça na makambo belenga na zoloba oyo kakango. Ce ba conseiller no ba yebisa yo ba makambo te balingi Kongo etambola ndenge Hippolyte Kanamba tambosa kyango mais non tambosa Kongo ndenge obutu atambosa kyango ozo faciliter ba makambo pour ba circulation bonge comment tout ça la remplir mutamu di poto pas même des jours aller déjà $1000 à kamwe faut na songa pour tata moi ça vous dit quartier 13 moi va vous dire 5 so batu tout ni sutu ba yaka na bolonnas mutapota to comprendre na komba kisi ya yebi ya mote so ki chloramphenicol so vinini ya to pesa yo baba ba nini ba oyo ba benga monini ba paracetamol la ba yaka na ngola ba doliprane yo mota ko ba eka na chambre no mono toki na bongia ma yebi so te za kisi ya fièvre te o bi na malaria si pesa ngalar na no lia fufu dans le pays. Allez, la vérité, la vérité, ça c'est mon opinion. Chacun son opinion. Oh, on a la monie à ma peine, on a dit qu'il a un temps. On a fait un Congolais, a fait un Gisasate, pas de bobo sana. Nala qui dit baki. Naza vraiment moto na yé. Nzambe achanga na mokili pona no ba vérité. Pardon ezalaka. Mais pardon sous basenga ngode temps oyebi ke bato ba détruire ba vie na biso. Biso ne toi bo to ma détruire même na poto so na kena sa na ngate. Âge c'est doublé. Si na leki ba 50 ans. Dans 5 ans Félix en a comme on a 60 ans. Là le lugani na poto. Baba King, greetings in the name of Jah Rastafari. Et c'est mon mingi ndenge bozo bima, bana mvoluzi ya solo o bozo sungaman na. Tant que Rastaman, o benga inga lobi, oto sola ki, ya mwana vimese nga moto solo na moto. Les gens ne comprennent pas. Ni on la solo bapo na pays na bango po na bana na bango lobi. Mutumswa mona kenda na epoto abosana mona tata mwasi ke un jour faza la sauver abosana mona mama leki na bango mo bwa bango sunga père na bango kwa kenda na chik père comme cadre ateli bino na poto bobosani source ke père wana batenda bino na poto mama leki tamususu abimaka na directeur personnel po tata na bino zo boulot ya ba famille musunde wana to fanda mal réunion de famille bato kabula biloko famille ya papa akufi. Bamona ma tante na banga telema bibino bozo boya kopesa nga lupango wana o na sengi bino na mama pango ebele o ya na ngati kini bino lupango na sengi bino o ya carte 5 bozo boya kopesa ngango boye abimisi la bango vérité moko bana batikala nie bamumu bakesa la kinchonti babie mutabo to kopesa parcelle moko te to bakisi atato habitata na bino avant zwa musala na bima na directeur ya société na bango. Mwana bozomona oyo. Mwana ya tata na bino abota na nga. Oike. Naba na pera ngo ba mwana neti me dimaso tanta zolo bele. Na bota na ye poto garder eloko ya famille. Tata na bino tanga simba kimbongo esinga itokende mboka. Basali senzoto. Ba yebisa yeke non eloko politika libela na famille. Il faut obota na ndeko na mwasi. Yango to bota na oyo. Yango bozomona métage oyo. Yango bozomona ba mapango so 158 parcelles. Alingana sengi bino mi bali moko kaka. Ote tata mwasi to moni foso su ya ngiringiri. Tata mwasi to moni bango moko komi koloma.
Si vous avez un ya père na bino wana babota na tata mwasi. Pour peseni. Qu'est-ce que c'est? À suivre. Histoire wana est vrai. Yango na ba famille mususu, OK poto za se retrouver te, ozoya kisasa za se retrouver te, parfois on négligea libota ya tante na bino mo boye ezalaka na ngaba. Parfois on néglige la maman qui na bino mo boye ye mtazui la tata na bino boulot tata zui ba pension apesi bino mbongo bokende ba poto bino bo conseil na bino ba source bo sane te oto kata ba lien ngozala ndi po kata mwana ya tante na bino na mwana ya oncle bango de baza ba frère ale bino bobotami bozobenga na ba cousin na gaza cousin na ngamo boye grand Grégoire paix à son âme bavanda na ba Teddy Kinsala kota Fobu ngana utaka stade nazo traverser bwe nomi grand frère na avandi na ba boss donc denga utimi kifuna koma bana zo avana leka bibika espera ba ya na pusani sali grand frère a présenté le ba master ça c'est mon cousin. L'enfant de notre tante qui est Angélie la maman il va français le faire déconner bino nga cousin o mote no nyanga na ekokana nous sommes des frères Teddy Kinsala yebi le solo wana abi sinon ba présentation ya boye ba mususu pe ba sepena mote ya za la star wana ba lox za na wiki mais ça c'est mon petit frère cousin. Pourquoi vous vous amenez seulement les Français dans nos familles partout, aux autres diminués frères, nos autres cousins, c'est bien temps. Il y a un monde qui a un pote à cousin. Voilà ma tante. Bonsoir. Au sous on s'en va le pain aussi. Vous comprenez peut-être bon on est ici la roca c'est la rapport bon mon ko ezate na katani bota. Ba bisa bino bo benga na ba cousin, to ba frère. Maman na bino na tata na biso. Bazalaki bandeko. Tata na bino na maman na biso. Bazalaki bandeko. Ndenge basalisa na rayo zalaka. L'esprit parle. L'esprit plaît. Taba otala tala bano nde bakabuli libota pona kozanga koyoka maloba. Ondeko ekomi ya kokabona pona kozanga koyoka maloba. C'est ça qui se passe au Congo. Président de la République, ma conseil au bazo pesa est très important. Mais ce que l'andangai na pesio tactique mo aussi silanzala. Bilo a relié kota refélé. Na Nigeria zabon. Ma conteneur a bilo a relié ba futa rara ba grimo ekitisi yango ya ona traso ya ona trana bango et koti na mo félé. Ya mo ba Nigeria ba lia ba 12 fois, ba 15 fois. Vieux tolia kati tala yonde mozali tala ndemo kole dina famille na bino yo amona poto souffrance na biso bando amona mais continue komona ngo agir matata pona ko boma biso douane na douane ngo pe ba chaka Rwanda soki Rwazizi mo boya vimba kama polo akoma otambola na lipapa PDG po azalaki mwana azalaki mwasi ya politique na douane ya mboka PDG nango étranger donc c'est monsieur est venu nous détruire alors femme na ye ba finga yote l'on kuna dit advienne que pourra le sang se répand vous avez détruit le pays pendant 18 ans toi et ton mari et vos lumbilala les gens de lumbilala les Kimbukta même les rebelles ont travaillé avec vous. Mais bazo balaye bino malembe pe ko bimambo kate ba ko kanga bino. To sali bino nini FCC. To sala bino nini Église catholique. To sala bino nini les missionnaires congolais de noirs. To sala bino nini des groupes de réveil, groupes d'endormir. To sala bino nini. Boy biso chaque dimanche yamba Yesu zongi saboye bana biso bakoma ko désobéir papa na bango akoma ko mona ne pasteur papa
majorité va pasteur bazo sala blasphème contre la puissance de Dieu. Bazo sala au contraire baye ba telebino lino banzambe ba baki bino bala na deuxième face na bango basana mibali ya bala mibali donc basala pédé tout. Sénateur Lutete nazo peso image wana ya Uganda ndei bazo beta pédé poatika ki pédé dans le pays où Jésus-Christ c'est lui la vie éternelle et le Dieu vivant. Ces gens-là qui disent que Jésus-Christ c'est lui la vie éternelle et le Dieu vivant sont des pédés. Alors, le pays avait marché. Et que marché na bateau bazo kosabi soko nzamba lokuta mais na sima nango bazo sala makamba ki Satan. Image ya mwana sénateur Lutete. Pompelenga image wana. Exemple ni toko ba sala surtout na commune Bandal. Bravo sénateur, où est un exemple à suivre? Na Congo totikali kaka na quelques minutes lupangu nyonso et comme on a pété. Yozo mona kaka mwana ba duye akomoyemba bien l'église. Mais pasteur azana objectif mususu na mwana. Mwana pa boyebisa yote. Pour bazana na yele moko azo détruire mwana ba pecho mingi bazo lekana ba majamu wana. Et pas maï kalambaï. Mais il est mauvais, les petits la maï kalambaï. Boyebi, comment monde est déjà dans la vitesse? Boyebi ba tadami ya ba pasteur Joël, ba Wallon, ba maï kalambaï, ba miye, ba nani. Bozo tika batwa na bazala na kata vie de Kinshasa soit disant que ba homme de Dieu, ba kutana na président, ba kutana na ba ministre na facilité. En tout cas, baza animé l'esprit à démon katina bango. Babilonga ba pasteur on a zona kisabino o. On vraiment babilonga ba pasteur. Tala ya demiles. Tala longi. Pasteur rosa. Pasteur vraiment c'est l'ovu. Akokosa la boy. C'est la terre pomper no bende longa mo batumata. Pasteur rosa la. Audi na fini ni pas comme longi. Il ont babi, avant de continuer toujours qu'on discutait, en tout temps, qu'on s'abat, des milliers de personnes dans la République démocratique du Congo, soit disant que homme de Dieu, il nous a détruits, il nous a fait pécher dans l'ignorance. Ben de l'ongia moutabo, tala o neti o, walo. Matériel la terre là-bas. Il doit apprendre la sexologie. Parce que ça, nous allons prendre la sexologie. Et ça naturel, quand la Bible dit que l'homme soit fécond, qu'est-ce que signifie la fécondation? La fécondation de l'homme, c'est multiplier. Vous avez des œufs. Voilà ma maki na mukongola yo. Et tête à mes belés. Yo lui ko apprendre batoneti mbeto, faut battre na chair na wana église. Ma pasteur nous soi-disant au nom de Jésus, azoba la basi 13, basi tout ba minère. Un état tribunal d'enfants Isaïa na Congo. Si on a si maïs, je me dis que voilà. Non, il doit être arrêté. Papa Diangen avait 27 millions d'adeptes. Boyoka ya violana. Boyoka ya balamouramke. Au contraire, Papa Diangen dans l'accès vraiment qu'il y a la concurrence pour la catholique. Catholique est à l'université. Il n'est pas à l'université. Catholique est à l'hôpital. Il n'est pas à l'hôpital. Catholique est à les morts. Il n'est pas à les morts. Catholique est dans la ville où on s'arrête. Bino balara bino zapi ya somba bali meto tie bakiti ya lozo babalara koma bogara mutu mo bali msabangolo na makola ba obi msaona chambre frère ngoni oyeka la chambre frère de prière de Jésus bangolo etondi tina bapali kaka na kati église na yo ofungule elastique obendi mutu likolo boko esingolo po balo bakengolo auti na njota mutu ngolo auti na njota mutu
Azana aquarium na nzoto tonde. Donc même biso na ba lukuta ngo siko ngana yo baba vérité po nzambe na mukili na ye atinda kaka mutu akoloba ba vérité. Nzambe asali kona se. Na banga ka mutu te, na flataka pe mutu te. Po ba mutu ba bazande na loba kombo ya président de la République. Nazana posa mbongo. Et si na salut naza grand frère, ata yo uti poto so kutaine na aéroport, sali mon président. Vous venez de l'Europe, vous habitez où en Bruxelles? Ah, tu prends le chèque de $10,000. Oboya. Si vous avez parlé sur le président, parce que nous avons na BRT. Oh, bino bozomona, yamote biso tozomona ah. Bonsoir Sunginga. Na sungili bota na ngana bana, mabeza wa. Mais na ye wana teka pa sunganga nazolo ba positivité na ye, pe nazolo ye bisaye ndenge ya ko sala pona biso. Surtout bino bana poto bozala ba avantage moko ya ko memela biso ba sierie ya ba menuiserie, ya ko memela biso le district ya ba lavage, o ko tuna lavage boyo. O ya libane. Yo kapri ya pantalon. Moutaoudi poto aye atomona bien que Libanais mtasalisi industrie ya lavagerie ya bilamba oyo. Il fallait yepende ngake wana ya na matosa ngo rien. Bosani na ye akezongela kayu. Bozala poto te po bosala beaucoup des années kuna vivara net na film. Te zonga l'Afrique kumuda dwazana na kina somba grand terrain pembe na fleuve. Agena osomba banzete l'Équateur et ya okitaka kana libongo ne yana somba pembe na fleuve na awa na nini na kinkole maître Kumudado. Mais yo fani na poto ozo comprendre avec un $10,000 qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous achetez une concession. Ngana zana bato batindela nga bambongo Jason Ntiaka azana na Suisse. Na sombela 4 hectares na maluku. Bientôt que tu as fait du mois il faut danke kota kuna tolo na ba plante. Nani Benjamin Tiaka na sombela sur 4 hectares. Papa Kadima. Mama mo bazala na Australie. Mani Jibril. Barasta bazé belle. On ba misu ba loba na mama bata ba confiance. Koko seri tu taloba na ngabi. Ah man. Oza mutu ndeni. Na tindi $1 opene ngapi mabele. C'est le biso pa ake komuna mabele wana. Ah te man. Joa su o beti sena ba brique. Oyo ya yo tia na poche. Oyo sombela mwana miliki. Po na famille na ba ngo mutu akosa ele service wana azame amela raboki aza sans esprit akozwa ba momi bani. Mais ngata unachika mbongo na Western Pascal Maluku terrain otekezate terrain yango koko seru tinda photo ta azwa terrain mikanda makambuto ezonga potonga na tikana ba photocopie. Mais dans sa famille te comment famille parce que na réalisé vision na ye. C'est comme ça que nous voulons que les gens qui vont travailler avec président Chilombo bazala la vision na ye. Ya okanga bakadina, kokanga bakimbuta, kokanga bababosha, nanu bakufite. Il faut les arrêter. Ils ont détruit les pays, mes frères et sœurs. Si on montre comment on a un niveau au Benga, on va ventrier, va pisse, va nini. Boye baratina terre, banda tongoti erona na meli 1 litre ya yaourt terre, mais na Maroc na non mais na moi. Comment pays mobimba 1 litre ya yaourt la fond il faut que le boulevard du 30 juin. Et puis, comme on a boulevard du 30 juin, on s'en a calqué la maison en Njili, on compte les soukuna, on t'a la bateau, on compte mon bateau, on a des déserts, on a comment on compte. Il y a un vélo, on a tout pour il y a âgé, il y a récit des eaux. Nous, les enfants des pauvres, on te fait une bidonville. Bino opposant Moïse Katumbi. Élection muninga no sazwaki. Oso tu makanisa ya osala ta boulangerie mo na njilo kitsalipa. So mo linga ki peuple.
chambre froide à Gaïa. Ça c'est comme $7. Yo tiens $4. Martin Fayou, njili yango bandolo boza mwana njili. Otongele woni na njili. So salata boulangerie. So salata bilango ba mère ba sala la sekomaf. To mona mago lingi peuple folia. C'est ça tu vas rebelle que vous êtes. Bango bina bango, ba makila ba ta bomba kuna na ba yumbi. O monde zo landa ya. Akoma pauvre. Pauvre. J'ai coco lobi lobi kaka démarrer par la mort au boulot. Faut aller dans la koto. Aïe masolo. Kamflo. Nenga zo longo lo ba fulu walo tika ikota et ça il fait me kuna na couloir à sembe kuna. Nzela ba salia kitoko ndimi no ba fulu etonda wana, toi tu passes là tu vois comme des immeubles sont là. OK, poubelle. Mis sous différents sanguinaires. Tous, vous êtes des sanguinaires. Donc, la normale de Moutouté, à part Antoine Félix Tshisekedi, Azana Makila, t'es la mabo. Si quoi, n'est-ce pas la moka. Les autres, c'est ma sikoyo. A comme un dictature, Makila, la villa, ma soumouana, a face à vous. Batuma B. Ngai, nous allons balabino chaque fois. Na ye pona loba vérité na obanga mutute parce que vous avez détruit nos foyers. Ba foyer na biso e bebi pona bino bato kosali na Kabila. Toza fier mwana kisasa juif pouvoir tota ile soit lingaba. Premier ministre comme comment pays mon babanda to banda soki 28 ministres ya Mukongo azalakate. Président Chilombo, Mkoloni Okotia premier ministre ya Mukongo. Ba Mukoko sa bazana bango, bana bozo comprendre ndenga o memela mboko terre. Soki ba tia bino minduki boye, oui ça peuple. Que peuple moyen to travailler ça te passer le mutu wana ngakati, azaka toujours minduki boye, bino mo bozwa décision. Okomona. Grand frère Chilombo, so ina no mona nde bakangaka ngando na maite na disi ndenga za vivant. Lobaka na bana changoko bogo no zwilanga Kabila. Yo vandi na poama ya njili na kicha kopal ozo zilene te no prêter serment. Surtout que 9h na 15h ya. Au moins pe misuba oyelo na ba lion wana ba guépard ne wana misuba oyita bango. Et puis aux agents non, mais papa Kabila, petit à pam. Pour la mission mundu qui va conditionner le monde matériel, au latissé au pouvoir avec Satana, au yesko pour détruire Congo. Yon to kotisini biso ba minotika wa. Yo. Fraudeur. Plan la bino échoué. Bana poto mingi babenginga batu mingi babenga rapona a proposer na lobela ki makamba mbafu. Oh man, you tell me something comment ensemble ba nouvelle collection. Yuma. Yo batu ba nouvelle collection. O e 2000 € et 3000 € na exemple na sachet. Tango la tango za te pa dia ba bulo. Obenga ba liboso. Tava na lobby vieux José Wanduka na lobby histoire vraie. Na lobby te ko benga ngolo ba ke yo lekiye. Te ngabe na lobby te ke aleki bino te. Na zolo ba histoire vraie soki ba jeune ya njili ba koma kolata bien eza pona ba vieux wana azaka ye mokote ba jobu kanga bazali. Ba vieux José Wanduka ba vieux Maria bazali ba Arcopodio bazali. Vite attends là âge mo ba 70 ans dans bel village. Faut tricher. Au moins ba vieux beaucoup ba tricher ba vieux. Moi la poto wuti poto ye. Ola ti sapato no ngeli. Au moins ne dibana ki et le côté. Bo changer ba place à remettre masanga pourquoi? Au yé ma des fois la Sainte Thérèse monique
misu baza na poto na bata bakanda atikela leki ni baboro ozongi be poto me moto ndeni otikela petit baboro marque on les a chauffé biso ngabuna koma mela boki na ngana kimbuta po petu na tuba yeka ba Saint Thérèse biloko wana yotikila otika valise kuna mais atati ki valise mbetu kutatikila balibele kutatikila bilamba nyonso mpe nga lalata ezaka te frère na ngamta tindango bato ebele batindelanga bilamba bamama nzenze batindaka bilamba 4 chemise rasta soir banani Carlos Nzimbi aza mwana kasava me aye atikilinga biloko mambo Galaxy mambo akabelanga ensemble comme des garçons basket à bien il y a mamoto chaussette Emilio Cavallino. Mais vie mobile, pourquoi vous voulez seulement que les gens n'aillent en Europe, pas en Europe? Pourquoi vous voulez ça? Un jour, on va en Europe, il y a ma famille. Le bonheur est au si tu as la conférence. Na lança des filles na maï et pas y a pas d'amzouzi à solo, pas d'akimba. Comment va Matou Samuel, ma frère Patrice, ma mie et Batumo, ma same na satana, bazo beng Samuel na poto ba inobeta la musique. Mais bino ba na kimba, égoïste. Car ton ligne mfuluzi, yo ligne mfuluzi, mutazona wa mfuluzi. Et puis, nde comment vous en a poto comment y commentaire no man mamona. Le bel arabiso makambe spiritualité, nani na le bel makambe spiritualité. Bino, ngele bungi. Mutia si le yituka na kacha moto nde mutu okamwa nde na se retrouver parce que bozo contribuer na baba beo ya ba garçon ba distraire biso bana kisasa na bana Congo ba garçon oyebi bango surtout faire petit wala faire na petit fali ba décision na bino ekomaneti et disire bana kisasa beaucoup chana na ba mbeli pona bino mi ba ale bosimbi ba machine na bino vraiment petit ba bavo mari ba ala kia ba lwambo makiali ba daya bana mikia ba pepe kale ba 48 ans dia ba madilu ba dia beaucoup die bon matali kulubo kitana se maka gwa wana bozwa wana boko kende jour wana otuna bino omoni siko makambo lukaki. Vous êtes des malades. Comment tout ça n'a pas ça, président de la République, ayoke la biso mawa, a travaillé na banani, mon John Makie sazo benga nini, banti valerte, a travaillé na batu o ba moneke, c'est un dictateur, likambo na ebisa ki oke babalabala nyosa njili fezwa bakanivo sali amote, on vous coupe la tête. Il faut que constitution ya Chine, la constitution ya Sika ya Congo. Total la fanti. Pourquoi le président chinois est président en vie? Parce que ce qu'il a fait dans le peuple, le président en vie. Pourquoi pas Chilombo? Dans la démonstration, tout le monde vraiment que les Italiens vont porter un Chili. C'est lui qui va porter un Gassani. Les Japonais vont dire qu'ils sont Nigeria, c'est facile. Dans 5 ans, tu as changé Congo, tu as changé Congo. Est dans un aéroport, tu as sonité. Président Congo, les gars, tu as changé. Tu es obligé de faire tout le monde en colonie, tu vas parler, Yamakamuni. On les gars, si ma fleuve, vous l'avez dit. Nzela mswe tonga makuna nzela mswe tonga makota bypass e mimisi mabazo ya banjili brasserie kune imandiko peyo tuzana batu moko na toyebiso bangele bungi babuanga la bampovo. Dieu vous a donné tout, mais quel genre il y avait l'église où il y avait voté à l'évangile, et puis l'évangile en haut, les autres ils n'avaient pas dit qu'en haut, on a salité. Jésus que vous priez, vous avez salité. Bon, alors Israël, au monde est commenté. Nana mingi ya moloba, mikolo opesa bino tante. Nana mingi. Mais na sepele mingi na tango oyo, boyoki nga sumuke,
Bo continuer à boyoka nga inspiration zo ya kaka. Nga na yaka pona banga mututé. John Makiese na yaka na lega ina chaîne moko boye ya J-Sempadi. Oh yo babe nga na bataki mbangwiste o finga papa. Waki diba tala ba nombre de vite. Ya be mission na yo sala na o nga na sale pa na yo soki 5 mois yango tala combien de bateaux batalien. Tala au monde en mode bateau balandi yango tala pe ba commentaire. Oh, bangi pourquoi? Boya baté dans la chaîne, bino na émission mon quoi. On a chose dans la poste ça dans émission, photo ça en 2 mois, il y a 4 mois. Au pesinga matos na la vaina na parler. So bon on est là on a na KTG News. C'est que contraire dans les signes. So bon on est là zo sala, c'est que contraire dans la ezali. So bon on est il faut soutenir KTG News. Bobengi John Makiese numéro né à les afficher. Bon s'abonner, bon partager la émission dans ma politique à la de génération en génération, bah na base à la révolutionnaire comme moi. Mais ma diable vous partager pour yembi kaka alléluia, anke mbona yao ya kuta muda yembi shilo, bino mo partager shilo demo. Ah pasteur no ba PD. Merci mingi na KTG Culture Africa. Merci mingi, merci. Na zongi si sur le coup mon pas qui m'a bientôt tant ma pesa énergie pour na lobela rapidement makambo. Yango na lobi sous numéro na ngai bo sengaki 09 243 09 70 36 16 16. Na pesi mbote na ngai. Et pas co-compiler les cas sur mon grand frère propre. Lucas Jean mon tchela mal sous baba. Pour mama sana tu bwana mikili o ba moni ke baza pre batinde la nga bateni pour fona le ka propre nazaje mona njili après tout fona le ka propre tinde la nga ba chemise bien ba pantalon bien ezala ya grifté comprendre so ya grifé so pe ya grifté mais nazala ka propre na sengi bino vraiment diaspora o ya moni pe ke ya ko sunganga abaxela nga quelque chose pour na linda banda ba clip ya album ki mbango mvolozi numéro na nga phone yango na pesi bino. Vraiment, bato ba finga nga ke naza mutamatolo basala gere o na lobaka e sunga bana na bango après ba senga beski sata na tombo na nga na senga bana ngai pona ebike bato balanda nga bazela pe na senga place na lobela ngamba président ba msuba muna neti na na pesinga la na ko pesa nga comprendre yo pe sunganga obwaki na libanga te obwaki na zero ya filme un jour ngape na sunga. Merci, merci, merci. Na nyonso oyo na lobby. Oaza na mato ya koyoka, ayoka. Oaza na motema kobomba, abomba. À suivre. Na continuer na bino sur semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao.